tokomi mutu moko te akomi bomba. Bien aimé. Bizaleli nyonso. Oyo basali na nzambe soit disant bazo affiché bien aimé nzambe ndazo bimisa bango na mpwasa. Bakambo oyo pasteur tope basali na nzambe bazo affiché lelo bien aimé nzambe ndazo sala babima na mpwasa. Po yo oyeba ke oyo aza faux. Bien aimé orokende lifelo na sentiment ya koloba pasteur nanga lelo ba na nzambe bele ba komi ba fanatique ya ba pasteur. Je connaissais bien le frère Patrick donc physiquement. Naïba qui fait frère Patrick bien là en Afrique du Sud. Mbala liboso na ebaye zalaka na 2007. Vraiment ezarake alongwa copine akomi ndeko. Patrick asepeli na camarade nangana basoli sinon comme sanga camarade nanga non camarade nanga hésité Patrick vraiment il a insisté. To bana biso ko couchete et ba nous alaka kavi lui il préfère des choses comme ça. Ah OK. Ba umela kana bango pété na relation na bango ba umela ipété. Et l'équipe ba mikolo ba mbule l'équipe 2013 papa le. Na 2013 mon commenço na zoé bana oleka na Rocky Street. Na moni voiture moko de luxe, voiture moko qui toko ya rouge était l'émi. Patrick ne savait pas qu'il nazaï congolaise. Azaï suna idée na ngate. Na tuni oyebi comme oyebi intel. Abi non awangani abu na yebi yete. Na après mikolo, donc comment ils vont ma camarade, bon na ya zwingai, to beti ba tour banini. Mais je constatais que n'a pas constaté le remords qui a zagi deux fois. Parce que bon, on a raté. Parce que je m'inquiétais, garçon, papa, abanda il faut changer ma voiture. Et puis ma voiture, c'est une voiture de luxe. Parce que Patrick, ceci n'est pas la karanga. Et puis, chose grave, à Tigala, on met manga place avant de rater. Jamais. Malgré tout ce temps-là, on était avec lui. Donc on a mon équipe vidéo. En tout cas papa le nzamba tchenga mal la laisse di kambo nzamba tchenga mal fona kende kaka koloba. Na ye ko sambwisa ndeko na biso te. Mais na ye koloba pona ko benda bato e bazo sala ba pratique wana matoi. Kokota moi si kaf papa c'est pas parce que moi soit na yozo côté kaf. Ba toilette ça sale la ka oyebite mutu nyonso ça na ba infection. Mututo azana ba infection. Ngata on a mona ikio malade d'alibumu, j'ai compris. Ah, le salaire du péché c'est la mort. Maintenant, il y a frère Nabiso, ba pratique azaï kosa les aïe qui m'a bé. Il fallait qu'il y a Lukabi qui c'est la nzambe ba âme papa le. Nzamba zaki na posa a gagné na témoignage ndeko na biso. Ndeko na si fayi pena loba ngai ndeko na bino Patrick. Lelo na komi na malade oyo nazaki kokota ba fi ba cave ndezalaki plaisir na ngai et puis nazaki pe ko sala musala ya ki deux fois tala côté comme si papa le. Et puis ce qui est aussi très dangereux papa le soko zo lukalobiko il faut yeba pe adresse ya malamu ngai et lors déjà na mona ki ezaki très dangereux frère pasteur azo la kay kobi ki sai na yemo kwa lobi ngana kobi ki sayo papa le na ndenge nini pouvoir nini yoza nango papa le ozomona ke yango na mema ki pe frère na liwa nzamba lingaka la kisabatu ke c'est lui qui peut guérir pas énorme. J'engage Dieu et je m'engage. I just engage God and myself. Je vais dire ça. And God, parce que tout ce que je te demande, because je vais te donner la guérison. Amen. Comme ça que ce Dieu a kumama ibela. Amen. So, quand il est sera, il ça les And the way we talk, the way we studied. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous le suivez sur une nouvelle tendance télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons, comme d'habitude, les salutations de la part de toute la grande équipe. Gédéon est présent, Corneille également est là. Et pourquoi pas, Jordan Panzouka sur la réalisation. Parlons
de la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse, vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Là, nous vous présentons les 2 produits disponibles chez nous. Vous avez Maxi Bien-être, et un ami de tout le temps, de tous les jours qui nous accompagne. Et pourquoi pas Antipoison qui est aussi disponible aussi chez nous. Donc à travers les numéros qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs, vous pouvez nous contacter pour avoir ces produits suivants. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga Alain Dele yé mutu Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de jo bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima. O mela ngo. Ça 2 jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain Dele Mikolo somme. N'habite Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes dans mon jalousie car. Donc, va produire en wana, y anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Très chers amis téléspectateurs, nous avons ce plaisir de vous présenter ces grands magazines Vérité et Réalité Bosolo Pe Lolenge Yakobika. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau une servante de Dieu, c'est Maman Aurélie. C'est vrai, ça date, ça fait très longtemps qu'elle a répondu à notre invitation, mais aujourd'hui, elle est disponible et elle est avec nous sur ce plateau. Alors, elle est déjà avec nous sur ce plateau. Maman Aurélie, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Alain, merci beaucoup. La santé, ça va? Non, très bien, par la grâce de Dieu. Zambazo batte la biso, ça va bien. Autrefois, au premier temps qui biso, bon, au premier temps qui était, mais déjà, on annonçait qui
lancement na yo na musique gospel, musique chrétienne. Et par la grâce de Dieu, tout le monde quand même toyeba. C'est pas facile de changer que l'on a côté balamoko côté dans domaine moko oyo maîtriser. Alors lelo izo kinenengeni. Non, domaine d'abord ya koyemba. Ngana banda okola na zoyemba ka bongo bongo. Mais tant on a eu qu'on appelle en Nzambe, un jour on a eu singa lobby oko évangéliser pe na nzela koyemba. Et ma grande surprise, moi je pensais peut-être na banda koyemba banzembo abatu ou bien. À ma grande surprise, mukomo susu na vandika aboye. Na yo kinzamba zo soufflenga na to abi, essaie d'abord revenez à l'Éternel notre Dieu. Na yemba ki on mabe. Kolo ebisinga non pas comme ça, na yemba ki on vraiment mabe. Nzamba ebisinga no zonga na temps revenez à l'Éternel. Na komona keti na pokwa ekokisi pe na nzembo ko en tout cas na répertoire papa lenzamba pesinga banzembo ebele ebele et par la grâce de Dieu je sais que ça fait 1 année et quelques depuis na sala studio ya nzembo wana et nzamba uti ko sala ngolu tozaki na préparation ya clip poto banda promotion nango donc kalate bana nzambe bako yamba message ya nzembo wana eza na titre ya revenez toyembaki banzembo mibale mais tosali na clip ya nzembo moko revenez à l'Éternel notre Dieu et puis nzembo mususu ezali Yesu anatendaka majabu. Donc c'est un peu cela. OK, donc jusque là on a enregistré 3 titres. Non, 2. 2 titres. Oui. Revenons à l'Éternel notre Dieu. Oui, et puis Yesu anatendaka majabu. Oui. Ah OK, d'accord. On est impatient, t'oublies quand même de découvrir et en tout savoir, surtout je pense que vous allez les pamboli pour na Nzambe. Nyon surtout. C'est notre invité avec qui on va quand même parler de beaucoup de choses. 1 année après, on revient sur la disparition de notre frère Patrick. Effectivement, je pense que Batutu Boebi déjà de Patrick Abanda Kobela, Zalaka en Afrique de Kwazaki qui évolue en Afrique du Sud. Après Afrique du Sud, Akenaki na Mboka Msusu, je crois aux États-Unis si je garde bien une bonne mémoire. Il passe à Zalaki, puis à Kutanaki na Bokono. Maladie Oyo et Nyokolaki et Tamulaï. Nous avons vu comment est-ce qu'il avait perdu vraiment la santé. Azalaki vraiment Mutumoko. Mais ce que j'avais aimé, c'est que quand il parlait, malgré qu'il avait fondu, Azalaki vraiment Kundaki Makasi, mais tant on est colo, vous sentez quand même qu'il dégageait la voix de quelqu'un qui tient vraiment qui est Ekosimba. Mais comme vous le savez, décision en souka vient Mutuzala Karanzambi. En fin de compte, Dieu a décidé autrement et il avait rendu l'âme. Je pense que peut-être à Bongisa qui Nanzambe, parce qu'on a battu un souka, il est serviteur de Dieu et tout consort. Mais on va revenir, il y a quand même des gens qui sont mécontents. On a propos à certaines personnes Ici, moi, je parle quand même de et surtout de TikTok. J'ai l'impression, on dirait que TikTok est bagnos. So ça va live na bango au mona mutu ça dire que ba donneur de leçons mututu ayebi nyonso mututu azali danger mututu aza akoma mututu ndaza na clé ya makamususu. Oublions que mutokoki ko fondé vie na yete sur ba live sur ba biloko ba to salaka non. Ils en ont qu'à tremplin ça juste un temps et pour moi personnellement je pense qu'ils en ont qu'à distraction moko boye mutaoki ko sala c'est vrai na kati distraction il y a aussi l'information mutaoki ozala ça la distraction mazo informer pe bato rien n'empêche mais les gens ne peuvent pas en prendre pour tout le monde ba ke ya fan la ka TikTok ndé beaucoup la ka parce que avant TikTok on vivre ndengini donc TikTok c'est une application après un temps ekolongwa kanango il y a eu des temps nous avons vécu sans réseaux sociaux to vivre na ba téléphone ya koni lorsque je parle de téléphone à koni je dans bosunganga botinga na ba téléphone wana Nokia wana ndezalaka kala wana ya maya vert wana babiloko Celtel Telcel Telcel la binene wana et tout consort. C'est-à-dire que les réseaux sociaux to ki ko baté que les réseaux sociaux ndi yango ne fendu ya makambo nyonso surtout. Il y a eu un temps où les gens bazalaki mutu nyonso to bande ko la réseaux sociaux une application banda qui ngozaki ce qui BBL BBM, hein? C'est BBM. Tout le monde ils ont mingi na kati ya BlackBerry. Mais lelo ils ont assisté. C'est-à-dire que mutoko oki ko fonder vie na yote sur babilo kwana parce que ça bilo comme c'est passager ça va passer.
Mais mutu esengeli ayeba. On peut se servir de ça pendant un temps, tout en sachant que l'homme manque quelque changer. Alors moi je pose cette question. Pour ceux qui prétendent connaître tout, pour ceux qui se permettent d'insulter les gens à longueur de journée, pour ceux qui pensent que le problème vie privée à mutu est fuité, yo aux yeux en mais mutu, on a checké on a réseaux sociaux. Mais yo le colo zara pembeni nae, aux yeux informations, les gens sont même prêts à mon en déconner à trébicher, ya wele likaka, o a télé misaye. Et à wele linde ko bimisande information. Et de nos jours, j'ai vu ça. Mutuazo Koufa. Na place Batouba qui ne survécu accident. Ils avaient qui je crois na Kisenso, si je ne me trompe pas. Accident moi tu sais na Kisenso, ils avaient accident moko grave ya makasi. Ils avaient qui 207 hein. Vraiment il si bateau belé finana qui na descente mon na Kisenso na. J'ai suivi ça j'étais à Brazzaville. Na moni comment est-ce que batum sous bazo bunda. Na liwa akangami donc il a réservé ko kata na libende bloqué. Mais Mutuazo ya ko filmer. J'ai aimé la réaction d'une sœur, elle dit ah yaya Mutuazo kufa ndeko na yo mwana mobali ole osunga ebo bimisaye yozo wela nanu ko filmer yaya pona nini boy c'est-à-dire mawa esili na mitema bato Mutuazo wele lo kwana heureusement tout le monde peut que ba réseaux sociaux ba komi peut ko interdire ba bilo ba image ndenge wana. Donc humanisme ezali sous-souté, bon sens ezali sous-souté. Je ne suis pas donneur de leçons à conseiller pe bino ndenga mabete. Pour tout la muki boile bon, bazuinga batiena miniature babandi ko finga. Alors, je pense que les lots autozali ko ça là et qui ko définir et futur nabiso. C'est ce que les Français disent, oublions les passés, soignons les présents et le futur sera meilleur. Donc ceux qui osent détruire présent na ya lelo, futur no ezalande. Les aka question auto qui ko tuna biso na bino. On va revenir sur cette vidéo ndeko à témoignage. Après témoignage, nous avons vu le service, il y a Papa Nabiso Emmanuel Dodi, au bando que belé ba télémélaki, bien qu'il va tout soit qui va défendre en haut. Mais moi j'étais aussi parmi les gens qui comment est-ce que mutu ba serviteur de Dieu photo ba lande la capé lo lengi na bangwa koloba alobi ngai na kobi kisayo. Papa Emmanuel Dodi azaki confiant, azaki vraiment rassurant que ndezaboyi akobi kisa. Et puis il y a Ngai nazobi kisa yo. Le frère a témoigné. Quelques temps après, frère a ekokoufa. Est-ce frère à ça la repentance sincère? Point d'interrogation. Circonstance ya liwa ndeko toki ko landela yango. Ndeko na biso mususu ya tiktokeuse qui aurait d'ailleurs koloba kenote akobika te, c'est-à-dire ça là makambo qui est un peu déplacé. Dans le langage déplacé, tout mon frère malgré l'état de santé qui bien été, mais il a pris le courage et a répondre quand même des Koana. La réalité des réseaux sociaux. Suivons. Alors, pas si n'engagez les locaux moko, et ça qui, nous comme moi si, c'est Mervyn. Maman n'a pas voulu nous avoir pas voulu makasi nako finga ou finga nga malobo zulu bana ipi so zongo wapi nzamba limbisa yo mais ba ke ba pas voulu nga eza facilité mokili ya lelo bato ba sangisa mbongo ti ba komata na $13,000 ba pesa yo lelo c'est qu'il faut le kwa nzambe za ata ba $1 ba $2 ba il faut nzamba zala nies na ngai kotnei okomina ko finga yo bika za nies na ngate batebele basunginga mais yo ozi si na kofinga nga comme ezate nga na pamboli na isi nzamba pamboli ko ibisa olobaki phrase moko na kangi lobi nzamba sala raté na etapo na nzamba sala raté yaya o lancer défi na basala nzambe o sala défi na nzambe o sala défi na nga na Congo nzambe akotela ba innocent oza innocent na bitumbo yo yango nzamba akotela otina suka tika bango basala obango bazosala babebisa même ba réputation na yo baluka ba détruire même ba relation na yo ba détruire même image na yo po babungiso na mokili oyo mais ana juste moko ala la raté ezana juste moko nimba raté ye wana za nzambe na yo elo bazo bosana baza batali boso te po babundisa yo avant bango baya batu mode ya babundisa ka yo mais lo ba bosana ke batu nyusu babundisa yo
suka ti suka babungaka soit bakota mabele parce que yo okota mabele lelo te bilaka nzambe ezana yo mutu azana bilaka nzambe abanga bakombate parce que nzambe si abundela yo zwa makasi kolanda su bango te okipe bango pe su te. Non, on a personne en chance parce que nga objectif là c'est guérison. Donc à part le vélo roté, je pouvais aussi partir. Mais je dis mon avant non na yokai. Le premier jour on a vanda na yokai. Na yoki est ate asilisi. Je l'ai directement surnommé. Nabi c'était monsieur de main libre. Donc il parle, il s'en fout quoi. Il est libre. Il est libre. Azolo banayo il assume ses propos. Il assume. Et puis il a même dit ça. Donc nabanga nangali wate tout ça. Moi quand ticket peut salanga na Congo bato ba makiona bato ba nini mais muto yo en même temps que non frère aye avec ça maintenant pour la envoyer problème et ça n'est à Zobela c'est un petit problème à Kousi mon Dieu va lui accorder les prodiges à Kousi là il n'y a pas de problème j'ai aimé Orobi Kananga. Deko Azobe la fille du Sud, des Nyon sauté. C'est quoi yo? Awa, na yo qui passe mingi ono, bamulo kola bakayou, frère Ogena mingi na vie. Si ça dépendait na ba jeune, ngai na zwa bakayou banda, kopi na daya. Since long ago and I died. J'ai dit non frère, je vais vous guérir. Amen. So my brother, I'm gonna heal you. Je vais vous guérir. Yozala, Léona Lobi, n'a pas si nous la caroyola. And I just say, with all your suffering, just be there. Parce que samedi, je vais révéler le serpent. On Saturday, I'm going to reveal the serpent. So they say you promised, just keep quiet, hold your peace. Au Génapé, oh là là, votre serviteur, oh là là, au Kobi Kamocher. Je ne vois pas ce Dieu-là. I don't see that God. One who's working for him and get, you know, see. No. These are prayer of those so-called pastors. C'est faux. Je te jure, tu seras guéri. And I tell you are going to get it. Only the way you heard. God wants you to get you close to me. You come and you work in this message. You are in South Africa with the Dr. Kanku and others. Thank you. Oui, mon Dieu a accepté. Yes, God accepted. Il va m'honorer à pousser. Alléluia. Maladie facile. Mon Dieu, my God, il va faire quelque chose d'inédit. He's gonna do something that you can't understand. You see them, the pain will, you know, c'est ça. Because if he drinks water, it's really painful. If you eat, painful. All are bad. A décidé à cela nini? Que Dieu ait pitié de lui. Que mon Dieu lui accorde la guérison. And God could, you know, give him. C'est Dieu là qui me donne tout. Gives me everything. Nalobi, je vais te guérir. I'm gonna heal you. J'engage Dieu et je m'engage. I just engage God and myself. J'aime de me dire ça. And God, parce que tout ce que je me demande, because je vais te donner la guérison. Amen. Comme ça que ce Dieu a kumama libela. Amen. Zong. and the way we talk, the way to start it. And the way we talk, the way to start it. De retour sur ce plateau, merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi Tolandi Bisoyon surtout Nabo Kebi. Alors, nous avons, comme je vous avais déjà annoncé, nous avons Maman Aurélie qui est avec nous sur ce plateau. Alors, Maman Aurélie, tout ce qu'on a dans image. Alors, Yozala kiti réaction no ezali nini par rapport à la vidéo nous stoté Hollanda parce que ezali parmi la vidéo ECP ça qui était et tout ça qui est quand même libako. Bon, et le roi Liboso dans rôle au ezali que je connaissais bien le frère Patrick donc physiquement. Naïba qui fait frère Patrick bien là en Afrique du Sud. Mbala Liboso na eba ezalaka na 2007.
Donc 2006, fin à 2006 ou bien 2007, on a outil d'urbain, on a s'installer dans Johannesburg. Et je crois moi et belé copine nanga vraiment o zarake alongwa copine a komi ndeko. Copine nanga d'ailleurs to voyager ensemble ko uta Congo ko kende Zimbabwe et puis Afrique du Sud. Copine nanga aye ko rejoindre nga na Afrique na Johannesburg yena mobali na ye. Aye ko rejoindre nga akomela ke pananga. Bon, il y a un bal ne bando simba sous terre, mon bal a commis Jobour a commis qui n'a pas comportement mon bando CPCT. Si ko avenue to bando vana na bana Afrique de bazo bazaki a beka na avenue au bando ou ta référence na bossa na avenue yango. Beka street na coin. Et ça vraiment principal bande ko ba congolais ba le kaming. Si ko ko maki na air moko na poko to fandi nga na camarade nanga. Po to zaisi to sanuer na biso au moins to fandi na balabala. Na au mona mutu ka mora muke ba golf to ba golf mora mike ezaki je crois ya pembe si je me souviens bien eleki na moni ezongi garçon moko Patrick azali na kati na pire petit ne moko kombo échappé nga déjà parce que mikolo leke belé Patrick a sepeli na camarade nanga ba solil sinon comme isanga camarade nanga non camarade nanga hésité Patrick vraiment il a insisté bakei kokende bakende ki wana ba umeli moi ba umeli na koma iko s'inquiéter mutu azui camarade na ngai ba yebante malgré ki azande bona biso congolais ba yebani vraiment te mais akie ko umela boy na mona après camarade na ngai azongi na tuni mutu bokende ki ndenge ni abi ma chérie likambwa ko kamwa oyebi garçon na tito ke na ekuna ayebi singa otobima na yebi Kandenga linga kyo abi oui abisinga otobima menga na ebisi otobima ndenge ni ka lelo abisinga OK soko lingi tobima te bana nzambe vous allez m'excuser na ba terme na cotiser mais vous allez vraiment m'excuser. Yé camarade nanga aboyi babima na Patrick le frère Patrick paix à son âme. Paix à son âme frère Patrick. Si ko camarade nanga le bi tellement qu'il a insisté ko boy ande faut Patrick abi non d'ailleurs ngai na zananga fan na babilo ko na te mais na papa je sais pas comment utiliser le terme albi na ko ta cave. Habiter terme yango na utiliser. Yé Patrick abi non moi nga d'ailleurs moi je préfère les caves que wana na banda ko meka. Camarade nanga bi oko ta cave. Camarade nanga bi na tunie siko qu'est-ce que tu as fait? Oh master ezaki mbala liboso mobala proposer nga yango nazali na choite na ndimaki abi master nanga non akumisi Patrick na ndenge basala ki ma bêtise na bangwana nga na yebisinga bi ma chérie ba témoignage obiso toyoka mobali moso kanisa za mobali nzoka za nyoka bon nga na sala nini ma chérie nga bon nga lokwa na protéger nanga nzoto nanga mais cave na yoka ka proposition na et puis ya yebisinga ke to bana biso ko coucher te et banozala ka cave lui il préfère des choses comme ça OK. Ba umela kana bango pété na relation na bango ba umela ipété na 2017 wana et ko sa ki camarade nanga je crois akenda ka Cape Town na ke Durban puis l'équipe ba mikolo ba mbule l'équipe 2013 papa le na 2013 mon commenço na zo ba na le kana Rocky Street na moni voiture moko de luxe voiture moko kitoko ya rouge était l'emi Patrick ne savait pas qu'il nazai congolaise azai suna idée na ngate na monika kalobi si how are you nga na santi ka elobe nenga bi ndeko nanga na ebisi bonjour oza congolaise oza ndeko nanga na bi oui na mona kemba moko na mutema nanga bi Patrick mais j'avais des doutes parce que mikoleke bela komi su kitoko voiture de luxe bon na sai na ba doute est-ce que ça y est ou bien bon ayebisingo ozo kende wapi na pesi adresse place nazo kende otoke kasina na pesa yo lift tokoti pe tozo kende en tout cas vraiment na sepeli na yo na sepeli no makasi na kobala vraiment na zabona oluka mwasi akobala na tuni kaka ngabi na tuni kombo camarade nanga na tuni oyebi intel abi non awangani na yebi yete bon ngape na zaina badutu ngabi bo peut-être peza nango yete batu bakokana kaka ezuka yoko pesa nga kombo ne ngape na garder silence ti ba camarade nanga ba mona ki wana na bando 500 ndako bika vie Afrique Sud ba jeune fille na 500 ndako ba camarade nanga ba mona babi oyo nde ba niveau na yo parce que voiture ya kitoko papa let peut pas imaginer
voiture de luxe vraiment ba camarade nanga nyose oyo vraiment ndé ba niveau na yo ndé yango. Maintenant moi j'avais des doutes ngabi abima na camarade nanga wana mais j'avais des doutes parce qu'il y a le baki on a ébiété na après mikolo d'autres comment ils vont ba camarade bon na ya zwingai to beti ba tour banini mais je constatais que na banda ko constater le remords que azaki deux fois parce que bon na raté parce que je m'inquiétais ngabi garçon azana papa le abanda il ko changer ba voiture et puis ba voiture c'est ba voiture de luxe mutu so aza frappeur et banana ngoto e ba ki kingani aza frappeur maintenant je me demandais na tuni ngabi yo ozara na jobu o yebisa kinga ke uti ko yo uti apo non na nazara na Cape Town boy na boy et puis camarade nanga ba série moko betela nga ke na mona ki Patrick ya boy na boy mais Patrick akota na milieu pour papa le ba congolais et belé à Cape Town baza ba des fois mutu nyo so yebi bazara basi ba mindele kula ba congolais mimbale nde camarade nanga bisinga lobi Patrick na boy ki sa akoma na ye des fois boy na boy nga pe na ga nde bisinga nazala na Cape Town na ko sa nini na ko benga camarade nanga na bisi oyo zo ba garçon bien na ebie na bisi toza ne awa mais azo wanga na ke ebio tabia master yo za camarade nanga na za na confiance na bisi te nga na ko parce que Patrick souci na zaki nini abala karanga siko nga na bando tala suka balinga wana za suka camarade nanga te camarade nanga bando senga ye pa nangai e ko simba te eloko pe na banda ko ba e mingi ki des fois na yona. Parce que ce qu'on a dans mon bal, papa, on ressentir que on a mon bal. Mais quand j'étais avec poto azaï pena pire, ngato comment il pena ba pire, on nga ifungo na ngaka mute mana bala yo, azara mo reso ba bengi o mona roke. Moi mon bal sera bengi. Aro ça des fois kende na quoi au mono chema to yo kata soki ba kopa ba frappeur. Maintenant moi je me demandais Patrick Mbongo ya zaka nango ba mitu ka kocha. Et puis chose grave atika la rememanga place avant de rater. Jamais, malgré tout ce temps-là, on était avec lui. Abando tikala. Mon commissaire, j'ai pensé o bingai bon netoza boyelo quoi en attendant zo kanisa ceux qui na robala yo nga d'ailleurs na zananga fante ya mwasi na mobali soki okope na kotaka na nga cave bon nga pesi ko na iko zo na prise nga bité nga ba epsanga mobali wa promettre libala il faut tina libala ndeto borobala et ko sala ke nzambe ka ndenga sala makambo na ye ko zwa kokuta na mobali nanga mususu ne kuta na mobali nanga batu ba sekanga po mobali talaka oboyi mobali asana mbongo ba voiture de liste na kelinga siko mobali nanga na zaki sécurité azaki ko sa musala sécurité oui ba camarade nanga ba ololanga yo vraiment mais ba banda ye baté eloko nini na bando mona non abima na camarade nanga et puis ano sana camarade nanga ba pratique ya mabe et puis après ça na banda ko suspecter pena deux fois Patrick abandi ko sambela air malade et bandi. Yango papa le to nga na mona ki ba vidéo en tout cas papa le nzamba tchenga mala lesbi kamboyo nzamba tchenga mal il faut na kende kaka koloba. Il faut na kende kaka koloba likamboyo. Na ye ko sambwisa ndeko na bisote. Mais na ye koloba pona ko benda bato e bazo sala ba pratique wana matoi. Kokota moi si kaf papa c'est pas parce que moi so na yozo côté kaf. Ba toilette ça sale la ka oyebite mutu nyonso ça na ba infection mutu to ça ba infection ngata on a mona ki o malade dalibumu je comprends les salaires du péché c'est la mort et puis nga moli mon nzambe epesa nga Patrick eloko memaki na liwe ezaki asala ki repentance sincère te papa le soko bomara batu po soko lingyo bika d'abord faut koyo ki sali sumu na satan soni oye peno bingai na boma batu c'est ça tango yo zolo ba na ye na sala ba mabetro mabenini il fallait qu'à la sincère que ngande na zaboy na banda kokota basi baka moi si mosozo mone moi si nzoka za sirène yo kani sozo kota ka nzozo kota bisika msusu ozo mone yango nzambe achaki nga vraiment mal à l'aise abi non il faut na kende koloba ndeko na biso faka sala il faka senga pardon moko sincère na miso batu po bande ko bazo pratiquer balingaki pe batala bayoka somo ya ba pratique wana bayebana kotika c'est un peu cela. Mais en parlant à Bamba sincère tout le monde peut-être message na étant qui a vu que ndeko moi si azo tu as défi Nzambe. C'est comme si Azaki confiant quand même na kondimisa ba kobika. Nzamba koyoke la emawa. Mais tout le monde quand même y ça la dans sens wana te ndeko kokufa. D'après yo liwana ezali lié quand même na
na manque à la repentance sincère, tout ils qui n'ont qu'un salaire ne balwake mutu et tumbu et salaire de péché c'est la mort. Bon, papa Lewana na opesa kama exemple d'abord na nga moko. Papa Lengai nazalaka chrétienne quand na banda okende ba église mais nazali chrétienne o ba chrétien lelo bazami mon Christ ou un pied dedans un pied dehors. Mais tango ngonga nange kokaki papa le ngonga nanga tango kokaki ngana yoka nzamba ebisinga bitumura. D'abord nzamba banda kotinda batu koyebisa ngana balolenge nyonso okokufo. Ti un jour papa Lenga c'était le 27 juin 2021. J'étais seule dans la chambre papa le. Na lobango na ba témoignage nanga na sale pa no so batu bakozonga. Nzamba banda kotinda batu na ndibazo bisanga okufa. Si na se retrouva na lieu de tourment. Un jour manzamba sala ngana visiter lieu de tourment. Na komi na lieu de tourment na moni batu nyonso papa le mutu na mona ki aza normal batu tu bazali lokwa batu maboma. Na moni kaka mama moko afandaki na ebisinga ifo na zonga na tiki bana ebisinga awa bazonga kate ngai pendenge na zabo ina tika bana ngana bandiko ba no il faut na zonga na tiki bana papa ale na yeko sutuka malgré cela moni diable soit assis akanyo kaka lia yo papa le diable azama be Bible lobby le salaire du péché c'est la mort. Qu'est-ce que le diable fait? Il te pousse à pécher. Tango azotindiko na rosumuka azotindiko se vers la mort. Si quoi ça la canine soko komi vers la mort soki nzambe pa talike bon aza suna mission na yo te okay mais soki nzambe aza na mission na yo natinga na zwaki ngolu nzambe azaki na mission na ngai ya moni na bikai nazongi na motu na papa le na pesa nuka ka exemple na nga papa le nga na yoka mungongo na nzambe nzambe azopsanga bitumura tu as beaucoup mal fait nzambe rappelenga mabe. Qu'est-ce que je fais? Je me suis repenti. Na loba ngo ke te ko comme 15h na bibo ata na kokufa na lambela bana na bandi kolamba vers 15h na yoki na mu na mato ba bisinga va dans le livre de Jonas. Rappelez nzambe ke la kaka ko boma Ninive mais tango Ninive va se repentira ki nzamba yoki la ki bangoma. Papa Alain je fais cette prière na déclara 3 jours ya jeûne. J'ai prié. Papa le yoki le ko salima te ko comme na 3e jour il y a jeune nanga et tombaka le 30 juin. Vers minuit, papa le nzamba isinga je vais conclure une alliance avec toi. Abi na ponaka yo déjà va aux amènes na libo mama na yo. Abi vi na yo suka ki awa. Vi na yo esuka ki awa. Mais nazoti kona mukili kaka po ote asango malam. Tu dois appeler les gens à la repentance. Yango papa le ngai soki na yoki mutalobi le femme ne doit pas prêcher papa le ngai nzamba isaki ngabi na tikyo kaka pote sango malam tu dois prêcher la repentance batu ba bongo ma batu ba ke je reviens bientôt papa le to na eko lala na lala kana esengo nzamba salanga babilaka ebele bite ya bana nongande nazali nzambe si tu me restes fidèle je vais te faire parcourir toute la terre habitée pour que tu aies sango malam papa le na lala vers 4h na yoka pena malade koti nzoto ngana lobi malade susu ndenge nini nzamba sa bikisinga na komo ko esprit moso abikasi malade ngo ekozo yango papa le qu'est-ce que le Seigneur m'a dit kolo abisinga nzoto na yo ozwaki etumbu ya liwa mais na longoli etumbu ya liwa wana mais nzoto na yo kozwa fimbo papa le na bela na kota ndako nzamba bisinga binzoto na yo esumuka ki ebele ezwaki etumbu ya liwa yango wana longa na sina longole etumbu ya liwa mais nzoto na yo wana ifo beta mafimbo yango malade koti ekomemo na liwa te papa le na bela na kota ndako na bela vraiment na bela ti nzamba ya kosala ki na ngolu na biki oso comprendre peut-être ngai siko na koloba soki memaki nga na liwa te peut-être po masumu nga na bando sala et bando senga te que repentance peut-être moko ouvert les bando senga kaka na sala repentance ya d'abandonner de ya kotika mabe nga na banda iko sala maintenant ya frère nabiso ba pratique azali ko sala ezali ki mabe il fallait que luka biki c'est la nzambe ba âme papa le nzamba azaki na posa a gagné na témoignage ndeko na biso ndeko na si fayi pena loba ngai ndeko na bino Patrick lelo na komi na malade oyo nazali kokota ba fi ba cave ndezalaki plaisir na ngai et puis nazali pe ko sala musala ya ki deux fois tala côté comme si papa le Satan ngaka yo kasoni nzambe na lola nga seple bato bazo sala musala banga batala tala ndeko na biso kota moni akomi yesu ko bando sa repentance peut-être OK pas pasteur non et ça n'a pas de dégâts mais surtout ça dans la vie papa laisser il faut que ça la repentance publique pour ba am misusu pe nzambe ebika mais pasteur arasira qui quand même qui a kobiki ça y
Et puis ce qui est aussi très dangereux, papa, les sokozo lukalobiko, il faut y baper adresse ya malamu. Il faut y baper adresse parce que papa, le Dieu est tellement jaloux na ba niveau musu. Ngai et lors déjà na mona qui est très dangereux frère. Pasteur azo la kay kobi ki sayi na yemo kwa lobi ngana kobi ki sayo papa le na ndenge nini. Pouvoir nini yoza nango papa le. Ozomona ke yango na mema ki peut frère na liwa. Nzamba lingaka la kisabatuke c'est lui qui peut guérir. Pas énorme. Ce qui pasteur azaketa au docteur. Oui docteur a rolo bananga ke ngana robikisa yo. Ah docteur. Peut-être à son espérance ya malade wana mais pasteur. Nguya wana ozu yango wapi. Il fallait que pasteur albaki moi je vais invoquer Jésus-Christ, le Dieu qui guérit. Papa le obi ngai ne nazaboe. Mikole utoleka mwana nga diable aza muto lokuta. Mwana nangai ayeko sala avant na nous classer banda papa le. Peut-être pour nazaki na ba makambo belé mais je me suis vraiment repenti. Avant classer banda zaki le 1er septembre, classer banda le 2. Na lali na moni na oleka na cimetière. Tant na oleka na zaki ba butu. Na oleka na cimetière na moni bato bazo timbola mabulu ngabi ah mabulu ngote ya kokunda bato batombo na butu. Nde na yoki bato wana bazolo ba ah rentrée scolaire yango yo tika to mabulu nyonso tozo timbola c'est pour les enfants. Abi mabulu nyonso tozo timbola za pour na ba na rentrée scolaire papa ale na lamuki na tongo na bengi na yebisi voisine na nganga atala ndoto na loti bazo timbola batomba lobi c'est pour les enfants papa lenzo ka peza ki nanga moko oh mukamusu na monika mwana nga lamuki abi mama na oka bien te na OK classe te OK biso ko tokanisa lingi avanda po atala TV na eko koma ba 11h ba bisinga mais mama tala mwana onenga ope papa le mwana ope on dirait pe masuka nazui mwana avant na bimana mwana papa le qu'est-ce que je fais papa le Jésus guérit avant na bimana mwana ebisi nzambe ngai nazaki na bavina nga masumu opesi nga manda kote asango malamu nzambe tango azotinda bayeko libaki kote asango malamu alobaki ni alobi bokende bobikisa babeli bobikisa babeli bakobikisa babeli na kombo na Yesu bakobikisa babeli au nom de Jésus que c'est exactement na ngai Paul non. Même le frère Paul, l'apôtre Paul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que le pasteur devrait koyebisandeko. Papa Lenzam, Jésus ne pouvait jamais laisser pasteur Wanazwa gloire. C'est ce qui a causé même la mort de notre frère. Nzamba mona dit soki muto ya biki gloire wana ekokende pa ya pasteur. Non, il faut nazwa kaka. Mais ngai na ebike frère Ake na lieu de repos, pourquoi abongi saki na nzambi. C'est ce que moi je sais. Abongi saki na nzambi. D'accord, merci beaucoup maman Aurélie, je pense que c'est très important. Je voudrais avant tout la deuxième partie au banana nous par conseil ya kopesa bandeko bazali kozomusa na nzambe la légèreté. Bazomusa na nzambe avec légèreté, croyant le roi lui que non, il est riche en bonté, là en colère, c'est ce que les gens comprendre était. Donc c'est-à-dire qu'il est lent mais on ne veut pas dire qu'il ne se fâche jamais. C'est-à-dire quand Nzambe Isa c'est pas là où vivons na moto quand on est kambala moko pe ici. Mais moto a observé yeux à malin mais je pense que quand des alarmaka c'est puis pardon des raté. Alors je crois côté à Moussa Nzambe en tout cas désordre côté makati, négligence côté makasi. Et les gens, pendant que le colo d'Enzamba comme une coco. Vraiment. Tenir compte que non, il y a une seule personne, il y a un seul être au déjà au TV suprême au Lelo depuis Mokile Banda. On l'appelle Pertu Lelo. Mkolmo ote batoatika benga Nzambe coco. Mais tout le monde a la génération de Salama ote coco, coco le coco, coco ya nani, coco ya nani. Mais avec Dieu, il reste le Père. Alors je voudrais quand même tout banana un conseil côté wana pour ene kakozungi sa mutu na mutu. Et on passe à la deuxième partie. Merci. Merci beaucoup, Papa Alain, pour la parole au Pessingai. Il y a sa conseil. Premièrement, d'abord, on a dit que Papa Alain, et ça, le coin Nzambenda côté Liopo, on a morope nami lobela. Parce que ces derniers temps ici, on a déjà bolembu na musala Nzambi. Nakoma qui vraiment fainéante, je peux dire que nakoma qui fainéante na musala Nzambi. Ata ko kende côté Nzamba ibisa nga binga fona kenda côté ya
dans la rue nakendanga na ba wenze côté mais dernièrement awa bolembo côté la kingai mais par la grâce de Dieu nzamba salinga ngolu na zongeli déjà avant to kende na répondre papa lenanga ki nanu totuna to tanga mukanda na nzambe pardon nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou raviseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Amen, amen, bien-aimé. Ngai eloko ezo inquietenga c'est quoi? Bien-aimé, Jésus alobi boy, alobi na tango ya suka batu ba ebele basali bakoya. Alobi bakoya na kombo mususu te. Bango nyonso bakoya kaka na kombo na Yesu. Mais yoka Yesu sekra pesi biso. Alobi bokoye babango na misala na bango. Tant otokomi mutu moko te akomi bomba. Mutu moko te akotika la komi bomba na tant otokomi. Bien-aimé. Bizaleli nyonso. Oyo basali na nzambe soit disant bazo affiché bien-aimé nzambe ndazo bimisa bango na mpoasa. Moi je regrette bien-aimé lelo na ba église to comme même na ba pasteur bien-aimé nga nazo affirmer yangonga. Nzambe a révélé kanga yango avant même na ya Kinshasa. Ko lebisi ngai nazo tinda yo parmi de loups. Nazo lakisa yo ba vrai pasteur na ba faux. Bien-aimé, je dirais que 98 na ville à Kinshasa des pasteurs baza ba fonzamba bibangote batika nzambe kala sont des grands satanistes mais bazo servir nzambe bazo servir diable na kombo ya Jésus-Christ pour tromper les gens. Bien-aimé bakambo yo ba pasteur tope basali na nzambe bazo afficher lelo bien-aimé nzambe ndazo sala babima na poisa po yo oye bake o aza faux mais lelo ba na nzambe ebele bazo envoûté. Bien-aimé, orokende li felo na sentiment ya koloba pasteur nanga lelo ba na nzambe ebele ba komi ba fanatique ya ba pasteur. Pasteur na yo kaka bakanga ke kaka na basi yo zala oh non biso to landa kaka maté ate ya biso maté bien-aimé Bible lobi l'homme donne ce qu'il a. Pasteur na bino bakanga ke na bana mibali, pasteur na bino akanga maka na bana mibali. Pasteur na bino makambo ebele bele ya mabe. Bien-aimé, boka bwana na batwana. Tant otokomi, bien-aimé, yesu akoya kozwa lingomba te ndenge tozokanisa o Jésus viendra pour prendre une église. Eza lingomba ya babatima te. Église o yesu akoya kozwa eza yo eza ngai. Tant otokomi, eza tant ya kozwa te kona kangama na pasteur non, eza tant ya koluka intimité personnelle na nzambe. Musali na nzambe. Yo oyo nanu oke konguma mela monguna satana te nalingaka verset biblique oyo je crois c'est Élie oui Élie azoyebisa nzambe abi nzambe babomi basali na yo nyonso na tikali nga moko Élie croyait qu'il a tikali ye moko nzambe ayebisi non j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Bien-aimé, nous sommes parmi le 7000 oyo totiki Yesu te oyo toki koguma mela Satan te pona mbongo to pe pona succès. Bien-aimé, mosali na nzambe, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Yo oyo aussi li kokota na distraction, aussi li kokota na makambo lokoso mbongo, bisi kokweya kitelema. Bible zo reconnaître que moi na nzamba koki kokweya, kotikala kokweya te telema, continuer marche na yo. Yo oyo tchaki déjà négligence na musala na nzambe, ote akalisusu te, oyemba kalisusu te, musala o nzamba pesa osala kango lisusu te. Bien-aimé, na nzela na ngai nzamba tindi ngai na kola musayo, zongela musala na nzambe. Na lingaki totanga lisusu de 1 Corinthiens toujours, chapitre 6, verset 9. Toujours dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu?
Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni le 10, ni le voleur, ni le cupide, ni les ivrognes, ni les outragés, ni le raviseur n'hériteront le royaume de Dieu. Bien-aimé, ce qu'on s'est retrouvé parmi biloko yo ngonga yango yo yakobongisa. Kola lobi akoya lokola moibi. À part koya lokola moibi bien-aimé liwa pezali. Et lobakate mukole koya ngonga mutu moko tayebaka bien-aimé. Mwana nzambe, mosali na nzambe yoyo kweisamaki telema. Telema. Telema bien-aimé, zongela nzambe, zongela nzela nzambe. Nous sommes dans 1 Romains, nous sommes dans Romains 1, 27. Romains chapitre 1, 27. Natangi na kombo na Yesu. Là, bien-aimé, nazako exhorter ba frère oyo bazo pratiquer makambo wana ya ba ubi. Makamboana ya ba deux fois. Bien-aimé, c'est très dangereux. Bien-aimé, c'est très dangereux. Il y a un pasteur, Nzambalimbi, sa pasteur wana, nalanda ya lobi, coucher abi, un homme qui couche avec un homme, c'est pas un péché. Oui, n'a pas ça qui est raison. C'est pas un péché. Et puis à lobi, Jésus est mort pour le pécheur. Oui, pasteur, Ozan a raison. Jésus est mort pour le pécheur. Mais un homme qui couche avec un homme, ce n'est pas un péché. Tu as raison. Un homme qui couche avec un homme, ils sont en train de commettre l'abomination. L'abomination, c'est plus qu'un péché. Yesu akufela ki basumu ki meba yoka siko etumbu ya bato bazo sala abomination. Bible zoloba, Dieu a envoyé la loi par son serviteur Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Totangana nous loi ya Moïse et bandadi kolobanini pour l'homme qui couche avec un homme. Je lis au nom de Jésus-Christ. Là nous sommes dans Lévitique 23. Lévitique 23. Natangi na kombo na Yesu Christou. Toyoka selon la loi, que dit la loi de Moïse pour un homme qui couche avec un homme? Si un homme couche avec un homme, couche avec un homme comme on couche avec une femme, s'ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ça, c'est la loi de Moïse. Bien aimé, ça, c'est la loi de Moïse. Maintenant, écoute la grâce de Jésus-Christ. Ngolu na nzambe lobi nini. Lisons maintenant la grâce de Jésus-Christ. Là, nous sommes dans Jean 3, 16. Là, nous allons aussi, nous allons lire et voir que dit la grâce. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas venu te juger. Toi que la loi dit que vous devez être punis de mort. Mais Jésus n'est pas venu pour te juger. Oh, osa des fois, non. Mais Bible lobby, tu seras jugé si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras jugé. Ce qu'on dit, c'est là où maintenant tu seras jugé. Bien-aimé, Yesoye libisongolu. Loi ya Moïse eloba ki ba boma bino ba deux fois. Loi ya Moïse eloba ki ba boma bato bazo commettre ba choses abominables. Mais Jésus-Christ a lobi, il n'est pas venu pour te condamner na ba actions au sale, mais ce qu'on dit meliete, ce qu'on dit qui m'a bien atte, c'est là où maintenant tu seras condamné, bien-aimé. Et là, bien-aimé, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres 16, 30. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il les fit sortir et dit, Seigneur,
Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bien-aimé, peut-être yo landanga. Musala wana liloba na nzambe uti koyoko lobi nakosala ndenge ni pona zala sauver, nakosala ndenge ni pona tika mabe oyo nazosala. Bien-aimé, je sais que tu es en train de regretter bisiko landanga. Bien-aimé, ozo mituno kosala ndenge nini. Bien-aimé, écoute, yeya nzamba zebisa yo. 31. Paul et Silas répondit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, na memeli osango malamu. Bien-aimé, musalozo sala neza na litomba tende konangai. Notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Obebi sinzoto na yo ezali temple. Et chose grave, il y a même deux hommes mariés. Yo papoza marié oza deux fois. Ozo tchanini na via bana na yo. Ozo mema nini na via bana na yo. Bien-aimé, nzamba lingi yo. Ndimela Yesu. Tika biloko ozo sala. Repentance ya solo ezalaka d'abandonner. Ko abandonner eloko wana yo ozo sala ndeko na ngai. Tika eke nzambe apambola yo. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be hemorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et local. On a évité de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la bimela, boyawa. Bobenga pena alendele, le numéro nae pour bobenga pour boze local. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer ces biloko. Pour biloko, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, la famille, à tous les problèmes, à moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson. Oyopé, anti-poisson. Donc, benga Alain de à partir naïe, à Imdeni, ou à Ozouango. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.